Matondo mboka bino bandeko ya biso bana sobi ekolo Congo balandi wa biso bonso na kati ya TV lolaka ya mvuluzi kimbango nkembo lokumu ya tata nzambe ezala kati na mabota na bino ya sobi ete ntango tozali kovanda mingi po ete bandeko na biso tokanisaki ke bakomaki deja na niveau ya sagesse ya kocomprendre oyo eza koyela biso liboso me namoni antuka tokomi na niveau wana te yango esengeli na ngai ete nabana kozongela bino lisusu nayebisa bino ke ntango efweni le nouveau monde arrive mokili ya sika eza koya eye eza deja na porte etoke eza wana me nini eza koleka na kati na mokili po ete bamingi na kati na biso bana kati na confusion ya kokanisaka mokili ezali kocontinue ndenge kaka bayebaki yango na 2010 ndenge bayebaki yango na 2005 ou na 2000 lokuta ndeko na ngai mobali mwasi yoka ngai elenge mokili oyo bakomona so bazokosa bino bazodistraire bino mokili ezali ndenge boyebelaki yango te oyo ezoya liboso na biso ezali ya makasi oyo ezoya liboso na biso ya tata nzambe ya mpungu tolendo badivinité na biso bankoko na biso oyo banyokolaki bakataki maboko soki oyebaki te mwana landa ngai oyo bazwaki bango comme esclave oyo banyokolaki bango baza kotelema batomboki. La loi de Talion va jouer maintenant na mokili mobimba oyo nyonso asalaki mabe na kati na mokili esengeli na ye afuta soki na kati ya libota no bozwaki bablague parce que eyaki na ntango ya poisson bobandeki komona bablague makambo tukaki te eza nango tomesana te akolo au nom de Dieu au nom de Jésus eleki te baje wana eza lisusu te. C'est fini avec dragon. Ah oui, tout va chuter, tout va s'écrouler. Tout, je dis bien tout, on en aura bien. Oyo nyonso esalamaki na soloka oyo nyonso esalamaki na nzela ya mabe ekokweya matondo na tata nzambe ya mpungu tolendo matondo na mvuluzi kimbangu ja tungolwa matondo na mamakipa mvita ndona matondo na bankoko na biso oyo bazalaki basaint oyo baza basaint oyo tobosana oyo mondele akosaki biso tobenga bango bandoki po tosekarte na bango po ete batika biso bakoko wana baye soki libota na yo nani baye korepondre te oyo libota na ngai baya oyo libota na ngo aza nzinga na nga bazotindika nga bazolobela nga mwana kende kobanga te ekimbangu akeli mpalobi mwana ya sayala mwana matoka telema kobanga te toza na kati na yo ya yo bankoko ya yo baza na mawa ndeko nango ozolanda ngai bankoko ya yo baza na kati na mawa ya kotala ke mwana na biso abengaka biso tayebi biso te afinga biso bandoka bwakisa biso baza na mawa oyo bankoko yanga bana esengo bankoko ya mingi na kati na biso bayebi bokoko na biso bakoko na biso bana esengo ke bana na biso bayeba biso bana na biso babengaka biso bana na biso bapesaka biso ka mwa ntsamba mwana biso apesaka biso ka mwa kaso
Ah, ce qui a mis ba kosa ki bino ba missionnaire ke okende kuna na cimetière te mais yake banoke na cimetière koza molimo ya bankoko oyebaki mo puissance na bango soki bakosaki bino ke bikeko oyo ezalaki ya babiso bankoko na biso ezalaki ya pamba ezalaki ya bafétiche lelo yango eza na vatican yango eza na bamusée nyonso ya tervirene bolitunaka te me balobaki ezalaki ya bandoki te ma ezosala nini kuna mpona batumba yango te mituna zoi yango ale toleka nzambe akumisama matondo na kati na bino matondo na kati na baoyo nyonso basponsor na biso tout d'abord oyo apesaka lokumu valeur soki bango te nde bokozala te bokoyoka nga te mpo nga na ya mpona kobikisa bino kolongola bino na kati na nzela ya kufa na kati na nzela ya soloka nazwaka te na ngai mpo na bino mpo ete bozwa nzela ya nzambe ata mibale na kati na bino awa bayoki oyo nalobi babeleli bankoko na bango lokumu ezongo na kati ya libota na yo na bankoko na yo lokumu ezongo epai ya tata nzambe ya mpungu tolendo na mvuluski mbangu na tungunwa na mama kipa mfita ndona mpo ete ya solo bino boreconnaître bango bomoni te bomoni bilembo te bomoni baceremonie te oyo eza koleka kuna bomoni te bolobaki nini oyo bazalaki bato na nzambe bomoni ceremonie oyo eleki na vatican bomoni yango oyo bikeko bomoni makambo eleki so ozaki di bandeko na ngai yebaka yango ke papa sayela bande koloba banda kala ntango efweni so ozaki di bakontinue landa kontinue na yo mposo mesana na yo topekisa yo te yo moko koyeba ntina nango ke bato na kantiaki bazalaki bato na nzambe nzoka te na moma oyo moto nyonso ayebi ke baza so bato na nzambe te so yo oyebi te soko ozali na kati na bobungi lokola papa na biso lokola ndeko na biso Félix Tshilombo akei wana liboso ya elembo wana bomoni yango nakandi bomoni bavideo eleki akei wana mpona nini kobanga la peur nde ememisi ndeko na biso Tshilombo na kati pembeni esika wana kobanga abangi nini liwaya abangi liwaya ya nyoka abangi liwaya nyoka baframason koma asinyaki koma apetaki serment na bango alobi te soki nazangi kuna bakokataka kengo nzoka te azali na pouvoir koleka bango na moma oyo ayebi te mes chers amis aza au courant te mpo te ayebi te nazolobela bino ke aza au courant te ye wana Tshilombo dans l'ignorance. Voilà. Tshilombo dans l'ignorance a accueilli kozwa pouvoir ya Satan. Accueilli kofuka maliboso ya Satan. Auti na mabele ya kachopa. Ya tata nzambe ya mpungu tolendo. Accueilli kofuka melaye. Accueilli ko toza koloba ndeko na biso azali mal entouré ndeko na biso ayebi eloko te aza na bobungi akoyebaki ya solo bandeko na ngai balobelaka nga makambo tu nayokaka te azoyoka te voilà wana eleki na kati na wapi na kati na Vatican balobelaki bino eza rituel ya nzambe bomoni yango bomoni ko elekaki epai ya reine na liwa ya reine Angleterre bomoni baceremonie yango bomoni yango ezalaki ya nzambe voilà lokumu ezongolobela ye moko tata lokumu ezongola kati na bino na balike na bino na baker na bino na bageme na bino lokumu ezonga po toyokana tomasaka maloba te totyaka mai na monoko te mpo tolobela bino toyokana mpona koteya oyo ayoki ayebi keno liloba na nzambe elobi nini liloba na tata nzambe elobi nini tata nzambe azali kati na biso azali koloba et voilà mes chers amis tolisi bino ke en ce moment à l'heure nous sommes là il faut que chacun de vous change ses comportements change la mentalité comportement mentalité et chercher à connaître des choses
chercher à savoir ce qui nous arrive. Soko iluko yeba ngote okantike ba oya ko pesa yo cours ko na télévision ke omonye to le ki bien écouter omonye na chaîne moko te na mukili ko sala mo poete mukili mobimba ezali nanu jusqu'à présent na maboko ya Satan diabolo ye wala ba dragon ba za ko kita ba za ko koya dragon za ko koya mikila na eza ko koya et ko changer te nzamba tango le koki tozali ko avancer boki ngai matondo na kati na bino matondo ba sponsor na biso nyonso matondo na pa na yo mama na biso ana lusakweno matondo pa na yo papa na biso Michael Mkombo matondo pa na yo mbuta na biso MKN matondo epai na yo papa na biso Yeko Emmanuel Yeko Losako matondo pa na yo papa na biso Willy na mama na biso Marina kati na Dallas matondo pa na yo tonton Lema matondo pa na yo bandeko nyonso bamesala kocontribue na kati na jeune na biso tobosani te mama mososo tobosani te mama masamuna tobosani yo te bandeko nyonso bacontribuaka na chaîne na biso antuka nzambe apambola bino abakisela bino azongisela bino mama losakono losako epai na yo bandeko nyonso oyo bazali na kati na kolanda biso butu na moi nzambe apambola bino na lisungi na bino mpo ete chaîne na biso ezala toujours kocontinue ale tokota na mozindo nzambe azolobela biso nini na mokolo na lelo. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Yasolo Nzambe azali ko sala ako kena malembe sans tabou, sans publicité. Beaucoup na ba chaîne na télévision te, même le blog Nzamba lobi pour Nzamba na kati ba chaîne na télévision wana te. Nzamba ko le à travers biso botoro de la bino. Et donc on Nzamba ko senga na biso, alebi la biso que c'est fini le monde de la peur. C'est fini avec ce monde de la peur. Oh, monde ya peur oh chilomboza nango monde wana ya peur oh baza ko kanisa ke makambo ya diable et ko continuer c'est fini et continuer sauter soit tout le temps na biso ndeko langa chilombo ko kelete pour te malédiction wana la tona nzoto nana pekisa yi matuna kité et voilà à cause se pointer mais ce qui est bizarre mon frère mon ami ndeko na ngai chilo papa chilo et c'est la ranga passe